Bonjour, je reviens encore sur ce sujet-là, Elokotobengi leadership. Leadership est un konil. Bande ko ba boni leadership est ali eloko moko mingi ba bota maka leader. Mbato ba ye ko la ko zape leader, mais ba susu bazaka na chance ba botama ba leader ya libela. Ezali ko banda ko botama na ba pesa ye pouvoir ya ko ye ba pe ya ko la kisa bato nzela. Songanzila ba ye kolaka yango, mais en tout cas moto mosusu au fil du temps na vie na yenga azako pusana nde azoko acquérir ce qu'on appelle le leadership. Ezali par rapport ya ba œuvre makambo yoza ko sala yango nde opesate okoma o babengaka leader. Mais likambo moko nazolo ba yango mingi nazo bandela yango mingi parce que na milieu na biso ba congolais on se retrouve avec des discussions sans importance. Discussions sans importance ezanini. Okomona batomi bale ba swanaka, mais soko lobi oyeba tina batwana ba swanaka e banakate. Yango na lelo na yeko ebisa bino te soki omoni bato bako swana. Pe boyebi tina na yango te boyeba kaka eloko bako wela ezoyebana te soko ezokoyebana te tina na yango ezalaka kaka leadership. Alors na maimatali leadership eyali kaka te boyeba takopesa bino ba exemple lokola Kofi Olomide n'a fallu Poupa. Est-ce que Kofi n'a fallu vraiment? Et là, on dit que ça a été bangom balé baswana. Et là, on m'a dit. Ouais, nana JB ba mema biso na ba discussion wa. Et là, on pena ba ko swana la so botali bien li solo ezakate o kaka o kuna fingi bo o kuna lobi bo. Mais en fin de compte, bazalaka na bango ba camarade. Ndenge peto mona sikoyo fali na faire bazo matisa ba makambu, mais Kofi persa ko interférer toujours na kati, mais talakaka ezali likambo ya leadership. Leadership ponanga ezali il faut ba œuvre nde eloba elakisa ki ozali leader. Donc moto na ba œuvre na abimisi nzembo bato balandi, abimisi mode bato balandi. C'est ça le vrai leader. Ezali te kaka ba porte-parole obino bo créa kana o bato ba créa bango nde baza ko bebisa leadership ya bato na bango. Tala to komi na conflit moko ezapenda très banal. Ezali lokola on parle de Kofi Olomide qui atindi bato bazwa basenga mbongo ya matanga asalelaka dépense asalaka na matanga ya mama na fali. Kofi Olomide jamais ne demandera une chose comme ça. Mais peut-être leader tango abetaki li solo na bato na ye abi mais bato bongo ba yebaka ki bon toyida bango pe pour ba rosa la ba ingrate toyida bango na makambo boye. Alors siko ba porte-parole tope ba landango mbe bazaka sima wana azui micro atelemi lokwa koma soko zui micro ata moto atanga akta sa ya mokolo batana micro te ayaka kaka alobi na ye ke d'ailleurs ye d'abord avant lo ba fois kanisana no ba dépense to salarié pour aliwa maman na ye mama kufa bino kotanga koma mama. En tout cas s'il vous plaît na kokoma avocat du diable pamba totika makambo wana me boye bakake bato wana ndengo moni bako disito wana eloko ezai ko buma bango ali kaka leadership eloko baswana laka na yebisi no banda lelo boyeba soki omoni bato bako swana pe eloko bako swana la eza ko yebana te bo comprendre bango baza ko welela nani azali nani na leki nani. Mais siko tala moto bango bazoluka balandela ndenge wana eloko ni osala bango na beti na koto na beti na koto na beti na koto na voyager na ye na beti na mboka na kati na ngambo na beti na matipe pour na ke na beti. Alors na misala na yende ezolakisa ke oui azako salela ki leadership na ye. Donc boulonde ezalaka elakisaka force ya moto tango alobike azali leader. Donc un vrai leader ne parle pas, un vrai leader ne répond pas aux insultes, un vrai leader ne répond pas naba makambo ya bilobela ya bato. Soki olingi koloba likambo na ngai loba na yo, mais oyo ba porte-parole bayaka balobaka toyebi ke leader nde mutatindi. Voilà, ezalaki à peu près nalingaki na éduquer biso nyonso na moi côté wana parce que vraiment kati na Rango TV tolingaka ba polémique te mais toyo la sabino kake boyeba ke soki batomi bale baza ko swana bongo toyebi tina ba ko swana te ezali leadership. Merci. Au revoir et on se retrouve à la prochaine fois. Raphaël Ngomatsa Sapona, Rango TV. Bye.